Mais chose bizarre de voir une femme, comme toute femme, azalaki candidate naba l'élection leki, azwakate, aishuara kaka, Marie-Josée Ifoko. Mobile ne kombo na ye Jackie Kazadi. Jackie Kazadi keba nazana ba missile anticonventionnel. Ba décision à boye oyo mwasi ya zui. Jean-Marie Marie-Josée Ifoko. Alors la président a démissionné. Pas que la pouvoir. Yo Marie-Josée Ifoko. Bozo monanga nazo telemela les Rwandais touti. Rola Kachantale nazo telemela même l'épouse du président Poisa Rwandaise touti ayebi masolo bandeko na ye. Bon suko Marie-Josée Ifoko. Et bandi boni yo mwasi ya Jackie Kazadi, grand frère ya Nicolas Kazadi, oya yibi, yo oya konjwa, audace, diabolique, satanique, na ba proposition moko contre constitution, que président Fachi atika lo ebonga, osala nini. Bozo mona ke lelo soki mbato kwa ba Rwandais baza kokota tina mboka na biso. Avant to lo balikambo tali infiltré obayaki na RCD Goma, toleki na CNDP, tolongo na CNDP, na M23, infiltré. Il y a des Congolais, comme Marie-Josée Ifoko, ba Congolais, lokola ba généraux, lokola ami sitango fort. Il y a des Congolais, obateka molimo na bango, balingiko à cause de l'argent. Alors, Marie-Josée Ifoko, soki osaka na mobali na yo, kosaka na nation te. Hier, yo komisaki président Fachi. Alors moi, je ne comprends pas que les autres opposants doivent discuter alors que nous connaissons la réalité. Le pays est pris en otage. Parce que tout ça, quand il y a un problème, le pays est totalement pris en otage. D'abord, par parents, par on doit contrôler Nyonso. Et puis, un groupe à Siko, ils ont pouvoir pendant 18 ans, on peut pas prendre en otage. Donc, tout ça, on a deux groupes de pression. On a autant que les Européens, les Américains, les Africains, Kabila, Chine, la Russie. Donc, tout le monde est là, les yeux ouverts sur le Congo parce que la richesse est liée. C'est que Félix Tshisekedi doit comprendre dans la reine qu'on a peuple congolais. Dans un peuple congolais, actika Kolanda, politique, naneti, tous autres la combat à boxe. On va gagner. Non, il s'agit de lui. Aujourd'hui, pouvoir est allé bipolarisé. Moi, quand on a pleinement à pouvoir. Ni le FCC, ni le cash. Baza fragilisé, on ne se mit pas. Alors, peuple, il faut comprendre que Ronaye Ezali Siko na mando à Félix. Parce que Félix a bon biso jamais. Dans le barango, attends, tu na baba, Félix a bon biso té. Ceux qui t'ont raté, biso nyon sont réunis à Félix, biso t'ont échoué. Parce que FCC Rozonga en force. Et là, on aura du mal à se réveiller. Peuple congolais, Bolandi, moi, mon chéri. Où a commencé à la président démissionné. Marie-Josée Ifoko, Keba Nayo. Osakana na Jackie Kazadi pona yebi oza misuga o mone la mobali basi aboyepe basaka ben fidèle azala ba makangu na ye mobali pa yebi avandi kaka bo Jackie Kazadi momi azo lekelo bato dobe kuna na kanda na zolo ba ona kanda po bo musaka facha za masa na yote Jackie Kazadi facha za masa na yote ngato pesinga $100,000 pona fachi na balukelo pona mabele Kongo na ko balukela yo. Marie-Josée Ifoko za très. Bozandenge moko bamibalo bazaba basi bazaba infidèle bazo sololona batu mususu pendant 2 ans oyo mobalo yebakate. C'est une femme infidèle. Moi si moko bazo kabela mutu moko bambongo pona ba raison moko boye yo mbalo yebakate pendant 2 ans ta femme est infidèle. To bomba. Tala nazo lingate pour toute la guerre. Et je viens de dire à mon président courage. Ko baisser les bras. Ata lelo nazo le bela mwasi na yozo monanga mabe. Un jour on peut s'en raison. Denise Nakeo n'est pas une bonne femme. On peut s'en raison à plus tard. Je cause avec Denise Nakeo depuis le mois de janvier 2023. Si na novembre oyo ma solo nandenga mwasi na mbalite nandenga mabe. Aza mutu moka niko infiltré batu. Ya batama. Monsieur le Président, occupé sa raison plus tard. Pour la nini botiki peuple abimate. Pour botika peuple libre.
ba nyonso baza ba infiltré, ba nyonso bazali ba caméré, ba Marie-José Ifoko, ba Rouberwa, ba Bizima Kara, bango nyonso ba traître. Ni bino ba Rwandais tuti bozo kosa boza bashi boza ba Rwandais tuti. Ngayo nazo zongela ngumba lebele. Nganzi ya danger. Nakanga Gilbert Kabanda, mobali ya Christine Nyakero, Serene ya famille Nyakero na Ipen. Bazali na boulangerie ba Rwanda to kanga ba na 98 monsieur le président to zonga se ba na Rwanda wana Gilbert Kabanda osala na CNS abaye ko zonga na 2001 tant je fais du pouvoir na seul makamba lu kutate directeur à cabinet ya Roland Kachantale Rwanda tout sa femme Rwanda tout et la femme de Nanga a travaillé monsieur le président à la répétition pédagogique Yvette Kabala la femme de Nanga azalaki na DGM azope sabato ba visa ya d'établissement abimi na même vierge akena ngona libanda azope sabato tout le baté denza pesa no ba miette pe denza pesa ngambongo koleka oyo yo ngo côté là e apesa ngambongo koleka so na ebiso mbongo denza pesa na novembre au ganga apesa yo ngote apesa na quel bit nzambe na bomoy monsieur le président 100 millions de Congolais ba otalo e ba que sombalelo Marie-José Ifoko très Jackie Kazadi momina yo batu musu bazo dobe ye ngo sakana na batu to pona fachi na beta bino mabe pona fachi na ko beta bino mabe yuma Jackie Kazadi yo zala yato ina bina bimisa ba secret na yo yuma Marie-José Ifoko soko za infidèle n'est pas mobali na yo mais koko ka komode kebana yo monsieur le président Kalemeza Grand Katanga renforcer Grand Katanga. Monsieur le président Tinda renfort. Ndima au signé na baris. Kitiovandi, c'est la vie ou la mort. Au sali diplomatie tondimi. Mais si ko yo komi babeti yo bisopeto beti. Babeti bisopeto beti. Coup de tête. Na pesa ki au conseil pour na ba sécurité na yo. Zwana nous votre épouse avant na poto na banane misatwana. Yoto dirige na to bunda guerre soka boy kanga ina makasi avanda na poto yes Denis Nyakero avanda na poto je n'ai rien à voir avec toi tu as fait 2 ans avec moi au titre de la ngambongo kabela ngambongo ba raison sur na bimisa yo za grave fait facha boya yo oui parce que moi je n'accepterai pas que ma femme à moi donne à quelqu'un l'argent pendant 2 ans na yebité alors au pessinga na ba raison ni nazanango tinda batu ndengo lobi ba cousin élargi à fachi ba takenga tinda batu à Afrique du Sud ba ko sambwa d'ailleurs tangu tinda ki mutu atindila ngamba aya kutikila ngambongo na Novembre 2024 na changer kindako na zafi batu ba kutikila ngambongo na changer ndako monta wana so na lobi na loba ngo batu ba ganga otindela nga na raisonner une mauvaise femme oye na société belé boyoka nesa te tokoma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekoma lobi mwana bimi faser akimi ndako mwana komi na balabala mwana komolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux